Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Ya no azongi na scène meloka kokamwa mutautaki na shock mutauti na liwa mutu abimi na place ya pasi mutu aza fruit aza produit ya bolamu nzambe mutu oyo amoni bolingo nzambe na vie na ye azongi na scène. Oh que le pire est passé, mission oyo nasaki ba jour eleka ezaki na lobi tulinge tola tola mukaboe to kakaka ya no azali sous parmi bisote ya no silence ekotaki ya no atiaki batu panique mais aza entouré na bato ba panikate ou babangaka satan te ou babangaka menace te o babangaka trouble te o bazaka ba anglais baloba they were standing still babangaka eloko te lelo ya no atelemi sur pied avant na lukutu to SB Award monsieur salemaki avant wana bapesaki ya no défi bapesaki ya no soko salaki AVCT tombola loboko kima mbango osali AVC ozui batu la famille batu ba maina makila batu les humains nde bafandi balobi to pese défi soit saki AVC te atombola loboko atombola lokolo akima mbango la même ya no wana quelques jours avant tomona comme le coup de garçon comme kiminga aoluka ya no sûrement yoka ki ba eko aoka ki ba eko que ya no kuna penza ma moyen te ayeko sekaye na réseaux sociaux na mona ya no kale ya no azawa pio mama Teresia ke kader ye wana amona ya no kale ya no ke ya no o manke bisa ye wana ya no oyo mokili epesa ki chance te na olobanga connaissance de cause be monsieur ezali ya peine na réseaux sociaux eza ya no wana lelo azongi na scène azongi kosaba video na ye bato wana bazongi susu na réseaux sociaux bato basepeli te. Ah, Seigneur! Mais quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Franchement, babangi singaye. Na bangi. Donc, na mokili, il faut que ça l'effort. Tozalaka bien. Tobe la kate. Tozalaka ka bien kaka. Pour ceux to beli. Bato mususu bozongo lokwa faiblesse mais loko nga na yebi ya malonga ka onga na yebi zaki mutu moko te alingaka bela mutu moko te alingaka za en bonne santé te mutu moko te alingaka azala na capacité te donc nzoto eza yo mais okomi prisonnier ya nzoto na yo moko okomi na incapacité ya kosala makambo oyo banda kosala yo moko non seulement parce que olingi te mais nzoto est beau c'est-à-dire que okomi na incapacité ya contrôler nzoto na yo moko awana vraiment nandimi te ke mutu mo boye alingo koma na ba niveau wana que aza na incapacité ya ko gérer nzoto ya ye moko mutu moko osepela nango te mutu olinga ngo te mutu osepela nango te mutu olinga fanda pe bongo te azate mutu azate mais siko mutu yo
alekaki même étape wana aleki étape ok ye moko ako contrôler nzoto te donc nzoto eboyi nzoto elingi te aza na incapacité wana otala koto bana otala koto ba responsabilité oyo oza nango otala koto ba portaki o plainte otala koto chaîne ekei oza nyonso wana nango yo moko na mutu mais malgré nyonso wana eleki na vie ya yano lelo nzambe na lola na bolingo na ye na mawa na ye na bolamu na ye a permettre yano aloba lisusu atelema atambola et puis azongi na ye na scène oyo eza mosala na ye bato basepeli te bato basepeli te baza d'accord te oyo na oloba oyo namoni oyo na bacommentaire na bacommentaire ya bavideo ya video oyo natieli bino oyo bozomona ye ano azoloba wana nga so naomona ye ano boye naomona bolamu ya nzambe eleki ebele bolamu ya shilo naomona ngo me motu mosusu ye asepeli te baoloba ya ye ano zwa no repos na nango besoin boyebi barepos ye ano azwi oyebi makambo oyo ano atyo lection ezalaki na banovembre décembre to na mois de mai boyebi barepos ye ano azwi naki repos na ye wana ntango boza omona ye ano te nananga tindi 10 francs kokatana na atindeli ye ano 50 francs ya kokatana nani kana ki repos na ye wana ki a envoyé ça nani atindi mosusu bakomi balobi yango sila penza akoko ozwa ye ano en charge te na famille na alobi ki azwaki te sila ko ozwa ye ano en charge soins médicaux déjà vous connaissez dans notre pays soins médicaux ils a facilité soins médicaux ils a passe ils a cher si lango pe aza riche te aza na ba moyen kaka ya no soki si la salele bolamu déjà non date aussi to ebida que si la de nature jamais c'est la muteloko a piololi na réseaux sociaux mais si la akoko doit charge ya famille mobimba ya anoté akoko doit soins médicaux na en charge oui parce que bazana ba très bonne relation et surtout pourquoi si elle en a l'opportunité l'occasion le moyen à salango parce que si la naeba la fois passée izaki na vidéo mon batindelenga garçon mon boy basaki opération mutafuta ba frère wana nyo sizaki si la mais le bama na réseaux sociaux et le bama te parce que si la za ba genre wana te azala na caméra tazala ka farte soka sali loko et puis pourquoi ka so muta sali loko il faut boya ka ko lobela mo poani to lobela mo poani bolamu iza bolamu nzambe muto mo nango pourquoi venir en parler to ça nango lokola be émission na ba réseaux sociaux pona ni wana eza subolamu te wana ko matalana wana eza subolamu te ikomi matalana ikomi matalana yango nde tozoboya biloko tolingi ezaki biloko balancer neti appel neti boye ba idée ezoye ebele tomonaki mams na homme de vieillard balobi sikoyo nasoli na mama moko alobi il faut bato nyonso baparticiper bango baza na bango prêt eza te ke o na sens te ke o bango baza na bango prêt ya kosoutenir mams makambo nyonso osala lancer ka appel ekoma vraiment ya bato nyonso kwa bango bakangisa biloko na bango bake kotala eza bongo bakuku na mams na bango pardon na mams na bango ezalaka ti kotak baza na besoin te babenga basala réunion ils n'ont pas besoin de ça ils ont soka amonika mams asala eloko bango basepe nango esili bana besoin basalela bango bappel de fond te eyaka automatique ezaka idée kaka epesama makambo esalema donc na bande koloba ya no wana lelo azongi na scène bapesi epe role na ye azosala
aoloba les mêmes personnes wana bazoya no pema nano fanda nano za na repos to ofanda na repos eza na repos na obanda na premier point boyebi dépression esalaka mutu ke aomona batu te azalaki na mosala na ye oyo asalaka malade ebeti ye aza na incapacité otambola ya oloba afandi sikoyo na ndako sikoyo ye fo azelaka bato bayaka kaka kotala ye ya kotambola te boyebi dépression esalaka boyebi dépression wana naolobela bato wana oyo baoloba ya ano efalaki afanda nano ana besoin arepo mbongo eza na suka te eza te kiso moto asali eloko ezaka mpo na mbongo mposo ezalaki bongo bato mosusu balingai babanda kosala kicordonnier te bato mosusu balingai babanda kosala bamétier mosusu te mpo eza na bamétier mosusu eyebani nango ke ekotisaka nango mbongo te misusu kuta ekotisaka nango mbongo me eza nkele me misusu eza passion eske boyeba ngo misusu eza moto wana aza passionné ya osala eloko wana c'est-à-dire que mpo na ye mosala wana ou rien eza passion na ye toloba lokwa neti bato ya croix rouge na Congo bato ya croix rouge na Congo barecevaka combien barecevaka nini presque eloko te eya bamisala mo babénévolat eza passion bato mosusu bapassion na bango ezali kosunga bato et ils aident seulement le genre ye soka aide nda oki bien ye soka aide nde motema ne kiti eza pe na bato mosusu nga théâtre ou rien nga eloko elongola nga stress neti mama Thérèse ya boye tanga belaki afin na ndako nzoto ezosimba te boyeboye tanga yoki mwa nzoto nebiabi nga nofana nga te Cardozo tanga filme to Cardozo koko benga ma ya no ya nazana rôle moko ya no il faut ka yo ya no abina jouer eza passion nanga c'est ma passion non ça les eza onga na lingi asali na ye donc na ndoloba boyebi dépression esalaka ke ozaki na maboko no na makolo na yo pona bato mingi azaka par exemple asalaki accident bakataki loboko bakati lokolo après quelque temps kufi bato mosusu balelaka oza yo moto okomaki na yo bien malgré lokolo ekatanaki pourko osali boye dépression ebomaka mona mpenza moto mpenza akufi mpo anini akoki circonstance wana te akoki situation wana te amikoki te komimona na eta akomeli malgré ki akufi te me eta na azalaki liboso eza facile te yango bakenda mingi bathérapie bato basali baaccident to moto moko abele makasi aperdre peut-être poids po eza na bato mosusu le fait ka ya koperdre kaka poids ozomona ke nzoto ezokita me ye alingana na ye azala na ye monene ale aomona ka chaque jour toolala toolamuka nzoto ni oyo alingaka ezala monene ekomokonda moto mosusu omona akufi na maladi te akufi na souci oyo ezosala ke pourquoi nzoto na nga ezokonda pourquoi na o diminue nga alingana nazala na nga monene nga alingana nazala na nga boye mona kufi pe na souci donc eza te ke kokonda moto ekufisi ete eza ke souci nde ya souci wana ndenge omona ke nzoto na ye eza transformé nde yango nde moto ebomi mais so botali bien na ka ya Maman Thérèse, elle a beaucoup perdu du poids. Elle a perdu son teint, sa couleur de peau. Sûrement parce que elle me soubaki ici, ma thérapie. Mais au moment qu'elle s'est relevée, il n'a pas sa femme en andako. Habité na zone na musala nanga. Musala ngo pezanini. Maman, na obeta azu taxi a komine afandi na e ba PC rôle, ça déjà professionnel. Osomona ke moto loba déjà non tokumisi nzambe pour AVC na e frappé ma caste
mais il faut l'obati bine boyebite so mutu asali AVC il faut marcher mingi po munoko ezonga bien il faut pas ça l'effort à loba po mbange bouger makambo ezonga à l'ordre po na nini malade ya kambangu mama ba crise bosi omona non te ke mutu asali crise bozaki ne bien combien de mawawa to lelaka nini asali ka crise akufi crise ezaka rapide crise ezaka automatique pas crise pas eza quoi court circuit et c'est le dos papa tout le monde a même na ba courant tout le monde na ba courant court circuit et ça limite bébé abako kazuseka court circuit et ça limite pas mais po baluka balandela bayeba court circuit wana 1 et là on y est causa kiango 2 eza côté nini place nini faut ba fixer pour court circuit wana ezonga esuste wana na lobi na terme à courant et bon ce qu'on a terme nzoto ma au moins le au moko esalema ki na nenkle day boy po baluka ba fixer yango ezonga ndenge ezaki bokozwa ata 2 mois 3 mois bomona ngo na Congo te oh disjoncteur moko boy sotaki awa na mboka na za awa to sala une affaire à 3 ans hein une affaire à 3 ans tozaki na ba délestage pourquoi balobi babandeka ko fixer ba disjoncteur ko fixer disjoncteur à pamba ezu ata ba 3 ans ba fixera ngo kaka to komena na ba délestage komaki po anini po ba fixer yango 3 ans mobimba ba 4 bino courant bazo 4 po ani po ba fixer bino place ezaki na problème siko mutu auti na eloko makasi ndenge wana auti na pasi auti na choc nzota mama Thérèse ezwaki choc le quoi amutazaki électrocuté après azongi bolinga bika automatiquement la famille tozala pe na place abaningati po eloko wana so ekomeli yo te omona onga ezanga te mais so ekomeli yo so ekomeli oluka ata mutu moko akotelo mutu moko alobela ata yo mutu moko ayoka yo ata omoni po na ngai le fait que mama Thérèse azongeli musala po na nga eza thérapie munene koseka ana eza physio koseka ka wana ndenga seka ke munoko efongwa miboye ba muscle se relaxer c'est déjà bien le fait que aomona batu ezo relaxer elongole dépression ezo relaxer que au vivre nanu tu es parmi nous tu vis et ça les cas j'aime sans amimona quand même qu'elle est en vie azo vivre pour nangai kozonga na scène et l'accès que tu es encore là. Nous te soutenons, nous t'aimons, nous te voulons parmi nous. Et c'est très important. Nous avons positivement makasi et puis ndé na osa l'émission penda ko fait ba place penda ya ko tia penda mama Thérèse zabo tia e penza aza occupé. Le fait que aza occupé organisa santé na été organisa ba problème na été organisa te que au docteur alobaki boy organisa te que on na organisa monter organisa monter pour la minute wana zana noana soka sali mabe omona batu baseki ke ko seka tant bozonga la ko seka bozonga tout action makambe bandiso ka ko sala pour na ngeza thérapie pour na ngeza très important pour na ngai eza yango ndaza nango besoin na minute pour na nga parce que mutu soka obela to abiki déjà en période de convalescence aza entouré na ba te permettre mutu abika noki boyebite lo ne sali ke mama Thérèse lelo asa parmi biso peut-être eza bana peut-être eza ka bolingo recevoir tout autour na e eza très important mais lokola bat lokola biso baza pe belete ya pe na batu mususu bana bandenge na bango ka ndenge zala ka nde to kabona ba famille o famille bota o famille nini
tokoma na koluka na ko se souhaiter mabe mo na sekaka na sekana loba donc ezana bato mususu ko bazwara makambo na ba premier degré comme ça makambo ba réseaux sociaux ba problème personnel donc bazolinga ke ye pas kufa ye pas sala boy non so kozala bongo oka mon sentiment bon mi le bana kat no na chor na ndoki ce que c'est comme là déjà bongo oka na kat no ke tel fois kufa maman le bas ça n'a rien à voir avec les games du réseau social. Ça je suis sorcière kende ko luka délivrance kende ko luka délivrance donc ce c'est comme là bongo le bas na ndoki na za penza ndoki il faut na luka délivrance parce que eza normal ata mukiete dikola ba game à réseaux sociaux o souhaiter muninga liwa et que ce muto na belaki azonga noki sur terrain te oza ndoki wandoki mi le bela penda na zandoki je suis sorcière naza penza na kindoki oui oui parce que ndeni yoko ka olinga mutakufa yoza pema ya bomo ite oza maître ya pema ya bomo ya mutute na yo nanga na yebison sto dépendre na mutu moto mona rate meto sambelaka ndeni yoko sambela mutu zo mona te apozo souhaiter mutu apesa biso na yo nanga na yeba pema akufa po yo mutu pesa ngo to sa chor wandoki sore déjà c'est comme là déjà bongo na ba penser na yo te mizonga pe ankatu baki ngazena ndoki moi inconsciente oui parce que c'est normal te po nangai mama Teresia aza pe na place il fallait qu'azala et au permettre à solo la à seka eza thérapie a bossa na ba makamunu zaki na eza thérapie azala kimia morale neza la poser et puis des deux plus ça fandi plus ça ozwa mbongo te si la cause est en charge bakisi médecin aime soit abonnement mais faut liat tant on la bakisi wana faut lia azana banat o ba dépend de pena ye bon tout tie ba non mi pandi bako komilie ça azana bakokoti azana responsabilité il faut fouta ndakoti il faut fouta ma il faut fouta courant il faut milati ça ana bato peke na libota na ba talela kaye non seulement eza thérapie pour na ye mais au permettre azwa mbongo soit bandi kaka kanot kaka bino bolba e komi ya ba kanot ba ya ko sengele mbongo tombola sta kuto to sala po na sila o e komaka problème tiboki o salsa ya mabe ya lukuta po anini problème comme linto sala ngo susu ya mama Teresia te asa mama omoni mutu so asa amesana na ba activité na ye moko amesana ko luka amesana ko zala indépendant olinga zala dépendant te soki aza na possibilité ça s'appelle responsabilité soki aza na possibilité ya ko lamuka na tongo ya komi sopela mai ya komi brosser ya komi liesa ya obima zwi transport ya okende na A alongwe na point A komi na point B pourquoi kolinga komi lembisa kofa na ndako akoma dépendant na bato ba pesa haye apprends-moi à pêcher donc na sepeli kutu ba comédien ndenge batie mama Teresia na ben wana lisusu et ana mutu moko na ebite sur les acquis na conversation privée ou bien te na landa ki na réseaux sociaux en tout cas na ebite mais alobaki nanga lobi mama linga alobaka esusu te po apemaka te ba mama linga wana baza mama moko basi ba travailla basi bazwa déjà ba repos si la kaka na ndenge ka mwana botosi mwana malamu nde azongisaka bango na mwa scène mais azaki régulier te non azaki régulier te eza occasionnellement mutu oyo afandi te eza mama makambo
Maman comme a fandité azaka régulièrement na ba filmer chez Jérémy un peu partout et tout. Mais maman alinga te. Maman alinga malade écoutier na pleine activité na théâtre te. Maman alinga malade écoutier na pleine activité na théâtre te. Maman alinga malade n'écoutier na ndaku. Na ndaku. Tomonika mutu kaka pe alimwa. Yango na lobela ki bino ke ba AVC wana ezaka degré na degré. Mutu mususu koya ebeti etiki ba dega makasi. Mutu mususu pe koza pe eyenda ngo pe eye pe na dega pe ya makasi te mutu aza na ye un peu. Mutu aza na ye un peu azo s'en sortir na ye un peu. Mais yango te tolingi toloba te que maman alikane il faut bika te toujours sambela pona ye. Nous continuons à prier pour elle. Nzamba pesa ekini azasu na capacité ya koloba isusu. Et puis tangu maman alinga akufisaki mwana ya mobali akufaki wana batebe na ba commentaire ba mandaya koloba balobi akoloba il faut ça ka thérapie belé aoloba eza choc. Et puis na choc pesu ya mwana babi normalement eza choc ya ndenge asalaki AVC. Mais eza pesu kaka choc isusu komona kaka ndenge akufeli susu mwana. C'est que ezala lelo to lobite. Ezala lelo to lobite ndako bika me nzamba kosunga. Beaucoup de gens disent comme ça. Musu balobi alia kabazoka mingi présence ya batu ekosala e bien. Siko ya biso maman Thérèse a comme na niveau maman alingate. Pourquoi besoin ngabo pinirier? Parce que maman alinga biso to sambela. Nzamba sala e grâce. Azongela susu ata ya mukie ata naebite bat bazala mite mama bemoko. Maman Thérèse Nzambe a permettre au bela pour oyeba ki eki. Oyeba ke tu ne peux pas peut-être compter par de personnes virtuelles ozo monate. Nzamba pesio sous chance mususu. Oyeba ke je ne peux pas faire ça pour na sepelisa songolo to pakala. Nzamba la ki sho mona sous que il y a d'autres combats qui babundaka te. Yana ba komba musu ba kimaka. Ezana ba komba musu ba kimaka ndenge nzamba kabola ki Lot na Abraham. Bokoye ko bunda ba mitumba nyonso te. Ezana bitumba musu o kiminoka. Le fait ka ko kimino bitumba ngo. Yango na déjà ko bundi. Donc o longo o kimi. O kimi yango penza. O boy na yo e affecté yo kimi na o. Bitumba musu nzamba sala ngo eza bongo. Par la fuite. Donc au kimi bitumba no bimi libana oazulu kangana ko un problème quoi au kimi siko banda ko kima na bitumba mususu parce que za na batu mususu bazana bango na banvoute bazana envoûtement na bango bazana ngo déjà wana bango baza déjà prêt ya makambu donc ils sont là baluka ande makambu azana ba problème na yazuluka o déposer ngo wapi a luka makambu Poyo soko kimi eto ye abia fungoli porte. A fungoli porte na okota awa. A omona nga na okota ka awa. Kima kana yo. Elo musu mutandinga lukelelo ko kimi na o. Nzamba pesho lisusu mikolo ebele liboso na yo. Na anelike oza une brave femme. Parce que batu musu na kano ba telemate. Ba mo ba yebi ke yondo za bongo. Ba mabele petete. Baebi na bango. Yo kasi baebi te. Baebi kendo oza bon wa mabele petete. Baebi pe siko simbami na rock bayebi. Nzambe apeso sagesse, apeso intelligence. Osho moni ki na circonstance oyo. Ozongeli musana o ngana sepela oza concentré na musala na yo. Ozala penza concentré penza na musana obika très bien nzamba sali o grâce oyo zoloba po ebike munoko na oya ngonde e sala ke yo vivre nzamba ebi kasi nzamba ebi onte nzamba ebike munoko na yo
Oh, il faut y avoir vivre, y habiter. Et les malheurs arrivera. Nzamba ko permettre mabeya eyeli ekomelio. Omoni ekomelio. Mabeya ne bomi ote. Po alinga se glorifier. Nzamba linga mi moni sama. Na likambo o ekomelio. Nzambe nda lingi bongo. Amoni yo. Amoni sa gloire na ye na vie na yo. Ozomona. Voilà. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Non, si la vidéo moi parti on a mukie, bolanda yango, nga na kozonga lisusu te. Bolanda. Pour ne pas kolo baluba, on a kuka mon niveau ya Cardozo kota la penza. Ndenge ozaleli oko se rabaisser tina niveau ya moto wana te ponga na ba kolo baloba soko kabona na moto zole moto aleki to aza na niveau ya moto wana ko mikisa na niveau na ndeni yo penzo mikisi ti na maboko ya Serge et puis yo na mobile no kaboni te boza bien bo tambola bien siko comment c'est Serge ndeni na comme moi c'est bien omoni na Serge na moni na Serge nga Serge alonge pas na pesa ayo tikale godonnier pourquoi atikili trop na parce que abosana ke ona abosana kite oyo kase ko tika watu au tikamo na moni mshi ote ba bosie so aida ebisinga iboyi yo yenda zala ka mwasi ya Serge yo po yebi yo tika ye Serge mo yo ko bikita na niveau za mobile lekina on vieni kaye on va mabelo. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.